mission na travail na ezali wera ya liboso ya bani musique na travail na wera na travail na wera après maman mo wepe na umele makasi après na vina tikali na ngai na beta ye parcours banzonzinga ya mi pa gezi banzonzinga pa gezi musupe na fana supe na miel na travail supe na miel de bands à London TV na maman ko ezaki nga lokolo ya mbaso boka kala ya kala wana mbaso ya lokolo mbuma tango ezui esali etoboki ngala tobola par force na tala buna la muki makolo rouge ezauta lukala bunga bi ana osala ndeni de bands à London TV panzi okanga ma kolanda bilo bongo ndia landaki fort na zongi na bina kena nanu osala nga ba nini chorégraphie akoti chorégraphie na bité ekomi egi makasi avec ma egi bongo balandeli nga pe batali so abito taso no kota panzi batala nga susu balandeli kota ba rein susu abité rein ya su bien te na repe eza ko beba fo balandela to te ba soin makasi to ba spécialiste nyo so bazalia wana Saint Gabriel de bands à London TV avec des Bruno original. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure et des bandes à London Télévision. Bienvenue dans votre émission Totika, Place de la culture, présentée par moi-même, M. Mago, l'apôtre de tous, et les journalistes, autrement dit, Mobile Nzambe, l'homme avec une grande H homme noir. Merci. Nanzambo a Pessibiso Makasi Makoki. Et comme on a lisusu tongo iyalelo parce que ngana lo barango kolala na kolamuka ezalaka habitude te faut que ça ramène merci et pas ya nzambe ndi ya pesi biso pema oyo tolamuki na ona tongo lelo to betela to kimeli nango mbango te lelo l'émission référence nayambi maître d'État je pense que bato bayebi makasi aza maître oyo a travaillé na ba artiste belé musicien belé a travaillé dans moi par entreprise moi et belé maître d'État ça fait longtemps à Kotandaku a souffrir de maladie à appendicite il a passé dans opération a peine un problème a passe dans le corps qui est mbasu et puis autre chose maître d'État et je sais qu'il faut checker reine parce que azana problème il serait peine malade a souffrir de maladie na orumisa malobate parce que émission to ressala ngo mukuse parce que kolongwa pesa outi pas comme awa nzamenda diriger normalement fagi na kende na équipe na nga ya de bandes za pesa zo fanda mais na comprendre te nzamba sali grâce que alongwe banda na machine na kota route moko ale tia komi awa azana passe na lokolo ana passe na mipandi azana passe côté ya bare mais za moto yo na route senga ba pepso ba image ya ba vidéo bota na ndenge à travailler na ba artiste bela mboko yo na kotanga kombote kaka vidéo na senga na otia boko pone ke à travailler na ba artiste bela mboko yo mais il faut tous en mutema na faut tous sunga bato so za na bozu aider bato mutema na mbaye bakaye na entourage na ye baye bakaye baninga bazana na problème bota la image yo bon tous on va continuer na inviter na ngai. Des bands à London TV avec des Bruno original. Des bands à London TV avec des Bruno original. London TV avec des Bruno original. Des bandes à London TV avec des Bruno original.
Banza London TV avec des Bruno original. Original. naza lokala na kati ya mboka mwa boye bayaki na nga lokolo changement mokota changement mokota naza awa na mboka kasi basalanga soin nalalaka awa nalala place na mboka nalala place eza changement lokolo ezoya ya mbasu betaki nga deside surtout bos olangi mbote madebora kizulu mpeso mbote na bana nyonso placidi mpeso nyonso to bambote mama nazaka awa nano naso nasungi semaine oyo tobanda nakobima comme na suka. Merci maman. Voilà, nous sommes de retour, amis téléspectateurs, abonnés fidèles, il y a des banza. London Télévision, je crois que bon ba image, on a bon ba image belé, bazana ba guez, ma ouais, bon na sima guez, bon ba image bazana ouais ranson, bon ba vidéo belé na balancer na ba photo na ye, bon azam mandiate, azam moto azo sala ra musala, na muki a gagner na musala na ye, et puis ça y a accès à vivre na foyer, orphelin de père et de mère, mais mokili otolinganité, car na lisanga pese bo sala ra musala. Obagi mutu mbasa liboso eraté boye soko obagi mbasa mibale wani tozo nga kosala na biso mabebo nazo mituna yo nanga toza ba humain yo nanga tozali ba créature nzambe nde créateur na biso mais pona ni yo créature kwa ngozo nga olongo na mokili soko longo nga na mokili ndo kozwa place nga na sala soko longo nga na mokili ndo kozwa succès nanga soko bominga ndo kozwa kombo nanga. Pourquoi toujours ka kosala na mabe o mutu mo takufa na babuka lopango na bambongo na mwa teke mtakufa na ta sekene bateli ba bojunior so yayi zala ate mtakufa kaka kufina akufa na bilamba alati bina akina libaya na cercueil bande komite ya malamu yango mutu azana vie to sunga bato parce que azana vie azana posa ya mbongo parce que faut aller dans opération appendicite faut ba checker ba rein et puis ana passe na lokolo ba ki mbasu c'est-à-dire nzoto na ezana passe bozela te ekomi mutazate boye mbango naloba ngo mbongo oyo kotia na matanga mutakufi po oloye bakatafa po somba seke bato bamela na mbongo oyo okoya kopesa mutu azana vie mazana passe ni ezana valeur bobesanga réponse nana maître l'état awa maître bonjour. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé na ngolo nzamba batela nana ngolo nzamba batela. Est-ce que vous avez dit que vous avez l'émission ce qui est l'équipe résultat est pesama résultat est pesama nakondi malangai basala nzambe ba otala image oyo bato oyo nzamba pamola bango ba otala image oyo nalondi mala kondi manyoso sina longa na koma place oza naondi nzamba osala grâce. OK. Voilà. Nzamba osala grâce parce que vous permettre tout ça à moi pour hier. OK. Ouais, et le sang mondial mutu ya yango wana. Ça va. Kolo tokambi émission na sama boko na yo. Bandana biso et puis subisa na biso. Amen. Molimo santo a aidé biso. Guérison divine kolo ezala aproxima émission oyo. To sengi nzambe bato ba otala biso bazala toucher à travers émission oyo. Amen. Ndeko azo souffrir la maladie nzambe. Qui se big sarate. Munga nga big sarate mais yo muto big sanga.
mais toi on a pour ça colo mais quand tu es naturel ça manzambe quand tu as ça l'émission qui c'est dans la formularité munganga kola aussi manezoto mais yo zali nzambe yo big sarbat na boko na maladie bandeko ba ota l'émission colo base à la toucher après c'est l'émission au colo tout le monde a récité pesama gloire et louange accompagné biso du début jusqu'à la fin amen Amen. maître de delta na olingi o se présenter bat baye ba delta zanani Wa maître delta naza litaire sala sport mboka oyo pe on est après mboka pe na pesa ngo c'est ça. aujourd'hui on va dire que travailler avec les musiciens au Congo pendant combien de temps? Ah, ils ont mis le makasi. Ils allaient l'autre année 2006 et 7. Donc j'avais un musicien. Musicien ni oh bandeko ko travailler besoin au côté de ma musique. Musicien on a travaillé là ils allaient wera. Ya liboso ya bani musique. On a travaillé na wera. On travaillé na wera. Après mon maman wepé. Na umile makasi après na zina tika na ngai. Na beta ye parcours. Banzonzinga nga mimi pa gezi. Banzonzinga pa gezi. Musupe na fana supe na miel. On travaille supe na miel. On travaille na miel au Laurent pe na yaki. Koya ko sa na boss mobo. Kombo na ye. Ndena kotanga kombo. Non, ça la laisse. Kombo na ye Patrick Yelo. Asana ya entreprise pe supe ya munene. Entreprise ya munene alimete on a ça na ye. Ya munene makasi. C'est ça. Et alors au côté dans le monde de la musique, musicien au travail moi longtemps, dans l'année de Ranson. Bah on t'a bien balancer vidéo tout le monde vidéo besoin de Ranson. Il aurait bisa biso motivation ni to pour ça ni ndeke au côté dans le monde de la musique quand on travaille dans le musicien. Dans le monde du sport, on a eu na sala. Lelo na kena peni njamba bien na baki na travail. Na cadre du monde du sport, on a mité na sala. Mité na Giron na kokengela tambola ko la garde kokengela garde kokengela wera kotambola penae on souvent voyage on a kuta bateau on a kuta bango biso to équipe mo rapport to yaka ko travailler rapé ko sila ki sili ka bon ko posa na pesa na travailler bon na zala bon. Alors dans le bien aux adolescents faut voir que l'ombasu mbaso liboso erataka ekota ko zakina bangomba bana ko bondela mais mibale e yo zoyo yo mongo nongo fandiawa nongo ozana na passe na lokolo boy eloko nini esaliki okoma na passe na lokolo lelo esalaki na problème na passe na lokolo lelo ezalaki na moment ko ezalaki na lokolo ya mbaso boka kala wana mbaso ya lokolo mbuma tango ezwi esali et toboki ngala tobola par force natala bunala muki makolo rouge ezauta lukala buenga bi ana osala ndeni ambo mope na bomba pe na niveau ya ndako nazana mwasi ukina na bana yaki batindi nga mwasi na ngabizona mbo tina otuna landela lokolo na basoki ndeni ba mama ba landela ngaso ba lanenga be fio tengeza la dia le problème mususu ndamba salaki grâce pe balandeli ngai à part wana nazada appendicite déjà na kiste muke batala ngai muke munabeka ka un soir kolonga problème te na fane na bosana pe lelo ngai papa azate mama kufa famille yango lelo ezala famille apasi moi sope nazana ai aza Brazzaville pe awate Brazzaville pe ndeko ezala ka après na ndenge ezala ka ona yaki nae atina ngambongo balandenga baswa mo ngabite fona landela kanzo wa Kishasa babandela soin. Nous senti la nzoto bien tiribumu panzi okangama kolanda bilo bongo ndia landa ke fort na zongi na bina kenana no sala ngaba nini chorégraphie na koti chorégraphie na bité ekomi egi makasi avec ma egi bongo balandeli ngape batali so bito taso no kota panzi batala nga susu balandeli kota ba rein susu bité rein ya subiente na repe eza ko beba fo balandela to tse ba soin makasi to ba spécialiste nyo so bazalia wana C'est Gabriel. Tellement c'est Gabriel, par exemple spécialiste, on a pas mettre sur le sang ndeni. Babina nous pour il y a un sur une autre tonneau de opération dans des barins to le $450 pour tout l'andelo pas makasi na bakisi musuto bani to sala.
ngabi lokolo sikoyo abi spécialiste ya mbasu pe bazalika awa na hôpital o mona yo mona mamuto ezala osala sona nu lokolo ya mbasu to kena mo $100 to bandenge to koyeba ya kosala normalement ngabi c'est bon na boss bana keneke pa boss wana limité ça peut fort kaka na passe wana komi kuna abi singa mbongo ezate boss na pa yebani makasi na mboko yo abi na limité ni neza limité abi ezati abi mo naza na mbongo tinga abi apija penza passe naza na ngo on pas sunga yo na kena ko sunga ngai salaire na yo ça côté salaire abi ko sunga ngana no sunga ngana na mbongo na te siko po patienter ngabi oh ni na bingi mo senga habité eza mbongo mo za mutu mo sala makila eza mbongo makila mbongo pa so eka mbongo normal anga pesa yo moi c'est que mbongo makila moi sina habité tika mbongo makila on senti ngabi po habité tika so mbongo normal no kenaki mona passion anga sunga yo anga tika o tenga bia sava eleki na ngo peti abi osala ndi nini nazonga na fanda mbongo mbongo nazala ngo ndambo oyo ezali na wabani na osala ngabi mwasi na toke nanu batala nga suite nanu hôpital tola nanu na hôpital batala nga journée ndenge ozala so esenga bakanga na hôpital ka bakanga batala nanu tokene atiki pe bana tobengi mutu mona veni Jean Mabo yazala wana ya kosala olalela so na ndako biso kena no to bana so kine ko hôpital so bakangi biso so tozongi te olala so tozongi pa mezati to saki effort to kina hôpital Saint Gabriel batalinga habite ba total en étudier na butu lelo olala to lali papa balande kuna to memeka $100 to somba kisimono balande kisimo senga no bango kisenge na mamo $50 $50 basenga butu na wana o mbetu na bango na par jour déjà na nous batiango $10 na no pona ko bana osala ngabi apa mezali te to la ra journée mo to bani to sa to préparer balande linga ba docteur spécial ba batali susu babi senga ka photo sala rabini ni intervention mo to sala vite fait kaka to bani to bimission pa mezati ni olobi boy to zonga ra ndaku na ndako to préparer to ya na mwasi atanda to bani to sala yango nde to zonga ki manon pe mom ki pardon mo zo bambango yango to zonga na ndaku o fanda boy to salonge na kiti to zongi na ndaku boy totali to na malembe tozongi na ndako tokuti mwana na sute atika bana e bango moko mwana bobenga na butata aza na 20 ans tokuti wana tobi azata ke wapi bonga bia pa mezata lala ki déjà sakene sa service déjà pa mezati sans pour d'abord tokoti to vefana na to koma boy to fungola tokuta boy lelo bosu na remarquer TV zati TV munene ezati ngabi oni na manofana alemba na futa ndako sa $50 na longwa na lemba na ofanda na route mokali to bito benga na nu kuna famille na bito mona ikaka to mona ki azui ka basaki moka mukie to mona bimika to ebitenga bi azui biso $100 zaki na katanda ko biso $100 kutu mwasi na molela abi nini ozoluka liwa mambalo bomoni yo to ngato sa ta première part to bani to tala mamususu nezala ngabi na komolela mamiso mokita ngai pasi na muté mesali ngai malamo estomac matinga malamo la kwa kina no na estomac ya briske na binzambe nini na wamona na otika mokili nzambe selanga bikamwa na otika mokili pasi lekinga makasi selanga bikamusi nge masama boye na bengi masaya fana alemba aye abi nini boye aye okutinga aleli atali sona bien like salo la pota na bimisa bandi bato batala pota ndenge ezali to nde nini lokola pota ezali ya basuna bina fungola bandi batala pota te na fungola bandi te non ko fungola te to bulaka la sabu ka aka yango yo OK ko bima boy mais maître Delta zo salonge na kit na la zo fanda boy mais yo oyebi goza na passe boké na hôpital boza premier choc poni bozoki mbongo na te $800 boké na yango te mwana moko boy
aza mwana moko malamu Oui, bien ça garçon moi. aza problème moko te toyebi place pe mbongo mpe ozala komitungisama te akofie totiaki nati ya mbongo totiaki na valise aoza tona intention neti akosala eloko moko te tona intention bakosala eloko moko te ya mabe ezala te nde ekendaki bongo aomonana te nde na kosala nini nde masao abenga bi sala effort na masa moko journaliste nzambe akosunga landa ye mpesana mpe solimao na ye ye na aidaki ngai na $100 po esala kalma kalma nde nakendaka lisusu kuna non nani toke malembe ndeko bayibi bino mbongo ndeko wana ye koya nde ayebi soki naza na ndeko mwana journaliste ndeko wana bia ndeko wana ye masa moko abenga betaka tu mpo atalanga mpe kala oka sango abia naza deja na otala ngai nde akuti ngai kuta molela abia nini nabia na journaliste moko naza fanatique na ye naza na émission natala émission ne mingi asala émission ya musicien abi nayebi te so asala émission ya kosunga émission ya babola bato ya pasio akosala ngabi sunga ngai kaka sunga ngai na bandi na osala nde ekende normal eleki bongo mbala moko abengi apesenga numero nde nabengaki yo naye kozwa yo nzambe asunga ngai oyo otika mokili namoni ekomi tana ekomi ebandeli te eza ebandeli yango naotika mokili maître d'État zela pardon malembe yo nayebi koza na passe pardon nayebi koza na passe so nalandeli bien lokolo oyo ntango mosusu ebandaki depuis 2023 okoti nango na 2024 na retour bano awa les malins atteignent souvent le juste mais nzambe adélivrer biso kaka ya bongo normalement moto ye moko azalaka premier prophète ya vie na ye c'est ça la vie ou la mort soit pouvoir de la langue so totatola mabe mpe koya oyo ezali important margo oza na passe na lokolo margo fo basala opération mais nzambe apesi yo pema pema eleki nyonso c'est ça normalement naza choqué faki ngai na ye apesi yo ozali nayebi sobe ke bacamionnel bapesi biso mwa retard mais ose déplacer olandi nga ti awa tosala émission mais ça déjà art ya foi montre-moi ta foi et moi je te donnerai la miracle avant de l'émission de bondeli ngano awa pourquoi ngo coach a diable moni douleur esalinga mabe babeso mai ya omela ata mai ya omela bon bapesa biso mai kuna na réception bapesa biso mai na réception bozo so mai na réception maître d'État nzamba lingi yo lokola pour eza deuxième mbaso ozwa parce que solinga na baboke ko mbasa liboso ekuta ko na bangomba edendi yemi bale yo kosa puis mutasali yo bwezaka mutu bosaka ne musala ospikenga makambo nyonso tu on la compagnie kuna oui na tu na siko zala l'aise pena na bine tuza elo ezate parce que nzamba na biso c'est ça ocho yebo ezaka nzamba na lingi yo yawa avec la saint esprit parce que sans nzamba lo ko sala mate siko na tuna ba mission travailler na bango ezala we ranson ko to moni ba vidéo bozana we ranson et puis na tunyo obi Michel Liboso ero bandi ko koti makambo ya musique o na ko sala sécurité we ranson obengi bango te ba pesa yo ba soutenir yo ba aider otana quelque chose parce que c'est nga faut passer na opération bengi bango te ba lobino nini ba gage wana to ba vidéo to moni ozana ba Michel ba lobino nini mutuma lobelo te mutuma lobelo mo te ata ba téléphone bango peso lega te ti elega te nano salaki acha ko benga nano banaye ko benga liboso mutandeka nano boss oui son maona na zwa ete omingi ba limone sto lega te na zwa ki ete bongo maître ninja po jouer te te maître ninja na bengi ete po bengi ete point na benga ki ete eso pa so na ko benga ye après so mi so na ko benga ye tala kaka na koma ki ya wakutu idée choses allaient sauter na beka ka moi c'est jeune garçon de masana pesinga espoir je pesinga espoir ipana yo moi sana oyebi si biso uki obi on a mincho do fanda lakini na laso alemba tena mokali do uti tina mokali na mona nini na huti mokali na Pascal uti okomia okomia oyena ba moto na petit frère toi ma petit frère ndi aye kontika ngati merci. Maria mwana. Pesa na fungo ile. Mais on pesa malili. Malili eza non. OK.
Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah. Eh. Tu m'as noppé dans la moto. Ah. Ça m'a fait le coup. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sikoyo, zala l'aise. Sikoyo, on a passé dans le polo. Faut pas ça l'opération appendicite. Oui, toboki et panzani makai comme penaigi. Comme Egi. Puis faut pas t'alloper barin. Tabarin. Donc on a passé dans tout. Passe un autre. Sikoyo, le rôle encore en dimio ya awa pour na simanangai à travers ngatam sou m'appelle kokota. Bandeko ba otala yo, on a posé ni. Na posa. Bosunganga. Kaka journaliste o tozana e akwa assistant atina suka. OK. Akwa be evolutionner bandoleka abanolanda. Kona bato ya journaliste azana bango. Ba kosunga bando za pe on se evolution. Po ayima ko mona tina kati so esenga pe na kati tina kati ya salle. So esenga ka ya salle ona esenga bakota. Ba kwa assistant na kati ya kolandela nga kolanda o tika ngati. Awazana ngai. Allez. Awazana nga. Awatika ngati. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes téléspectateurs, vous me mettre traité à la passe. Aouti tina aouti mokali, nous sommes dans Kassabou. Donc vous me ça été donc vous tenir sur regarder. Et na sengi na bandeko bozana ba moyen na biki bandeko bozo belé ba sam konko nécessaire bozana ba mbongo. Ba mbongo bozana ba mbongo atana ba na fait tinde biso mbongo te. Na tambongo na ngo tinde na ngai. Tinde na d'état de koyo 10 francs na yo. 1 franc na yo, $20, non, $50 na yo sunga. Parce que et ça n'a pas passé dans l'opération. Appendicite, bata la barin et puis azan na mbasso na lokolo. Bo tenir biso no regarder, na biki ba donner des leçons aux rebelles. Bon yé pa bané ko zambonga, bané ko bomba te. Non. S'il vous plaît, 5 minutes pardon na bolimo. Moto ko za toucher une émission oyo. Bo benga ngai. Bo benga ngai. To sunga ndeko azan na passe. Mais ba artiste et musicien, bozana bo 8. Bozana bambongo, bozapena na bambongo. Bambongo ya bino ezalaka kaka pona ko salaka bambias. Eza bambongo na bino na juger bino te. Mais bosunga pe batu. Où est rançon? Vena biso yugo makanda. O sele biso fondation o sunga batu. Aza maître na yoti. Aliba bengi azo téléphone te. Mais a préféré aller dans la télévision voir au batu ba Rolanda parce que des bandes dans TV ba te batala rango. Si vous tombez l'émission, vous avez un bureau de talent. Vous avez un maître delta. Vous avez une vidéo qui est $5,000, ceux qui $2,000. Et ça, c'est pas un pour tout le monde a un vocabulaire. Batu bambongo, moi tam susu, sali mutu moko don, ya mutuka, don mo tam susu ya lupangu, tam susu ba vocabulaire batu belé. Mais si vous avez $1,000, $2,000 pour nous songander, on va passer une opération. Et ça la nini. Tolinga to perdre ndeko. Et puis na mituna na bino bato boboka to malade. Bo se tenir compte na nini. Yo pena mutu au profet na boka mutu malade na nzoto. Ndeko mutu moko ta otira libanga na mokili biso to okufa na biso. To sala ka bolamu ebelé, c'est faut tabat na masumu. Mais Bible zo ba vos bonnes œuvres sont votre témoignage. To sala ka bolamu ebelé. Bolamu faut le ebelé qui est mabé. Galates 6 à 2, c'est que l'homme on a semé et le moissonnera. Tout ce que ça la rabaninga passe c'est ça qui te côté. Non tu ba ato bogele mbasatan de l'une de Congo. Ozo ka passe na tigi biso. Yo zo place na ye. On dit que ça la baninga passe boy. Au fallait des pères et des mères or le cavine na passe. Na moto iba $800 ba tikolo ndako po ba sala confiance yibi mbongo kimna. Mbongo ngo isalonini. Ba artiste et musicien na 5 minutes pardon besoin bo jebele. Bandeko ba souffra pas na bino ba souffra pas na bino e bogena ba concept mabanga soki ba milangi bango bazwaka ba sécurisera bino bien que yemo nzambe nde asala rapso sécurité na ki bo moto ba sala sécurité na bino boko sunga été bo sala ba mbongo ebele ba kote na ba mbongo ebele boko sunga été. Je crois tout a été déjà dit ozaye ya malamu ozaki l'essentiel ba site lobby yango bo moni ndeko azana passe na lokolo. Ah, na passe na
faut pas faire l'opération d'appendicite, faut pas aller barrer. Ceux qui vont sunga, ceux qui vont benga, basam koko le nécessaire. Motema maman aimé koko, ba mettre baina ko do oye d'arabiso. Talande de quoi ça na passe. Azam mettre le roi yo mettre baina. Très fort, de quoi azam mettre le roi yo lek na yo. Ana passe. Ba liter tout bo ta la biso. Ba jidoka, ba sportif tala. Ba mécène, de quoi ça na passe. A outi timo kalipo pour passer l'émission na. Ceux qui vont sunga e, ça la biso c'est makasi. Maître, merci. Je suis ici. Je vais faire numéro. Mon téléphone est allé. Plus 243 90 766 0 80 7 na suka. Plus 243 90 766 0 87 et Vodacom nous allé 82 139 44 32 on est Vodacom. Si vous avez une chose, vous avez un attendant. Ils ont un calme peu bon, vous avez une cité. Les petits frères où tu n'as aucun arbre, on a un donc à moi, calme, tout le monde est en calme, moi, on a un pour la Zoyaka. Moi, calme, petit pot et ça, on a douleur, on a ma casse. Petit va bien se sortir, se déplacer, comment. Je vois qu'il tombe à calme. Ok. On a fait ce super. Dans la minute, on a un bon, on a un misol. Bon, exact. Bon, exact. On s'est en Zambie. Semaine au banda. La ville a conduit ma langue. Nous avons comme ça, la semaine au banda. Nous avons touché. Nous avons battu. Nous avons bien. Nous avons sungai. Nous avons joué. Nous avons bêta ngai. Nous avons comme ça. Si nous avons fait, il y a une semaine au banda. Nous avons bon moi toujours. Merci beaucoup, maître. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Merci. Merci. Bonne guérison d'avance au nom de Jésus-Christ. Allez, merci beaucoup. Nous avons bataillé Michel Lelo, de bandes à London télévision de Bruno Original. Maître Delta Yeo, à cette dépassée avant l'émission. Merci Nayo de Bruno Original. Merci à Madame Enormi Makanda. Merci à Madame Jos. Merci. Yannick Youra pour double viseur, notre réalisateur. Yannick Youra pour merci pour l'assistance. Namoni Ozana pour notre biso. Topesio Mbote Seko Talibiso. Yannick Youra pour double viseur. Merci à Madame José Mbundu. Madame José Mbundu. Moi aussi à Bio, moi aussi à Péter. Madame José Mbundu. Merci aussi Nayo Flerbi. Topesio Mbote Flerbi. Merci à Bandeko Espace Le Corneille, la commune à Kasavubu. Na venu Banali à la direction Gambela. Cadre mon propre, cadre mon idéal. Il y a manger. Il y a à boire, en tout cas, minus on a les corneilles et zali, mais sauf qu'à te téka à masangate parce que la boisson, espace de te téka à boisson sans alcool. Mais chose en plus, la fête anniversaire, moi petite réception, moi réunion, on va louer espace les corneilles, on a le coach à masanganayo, mais un moment espace, masangayo t'as raté. Cadre on zama pe ma, n'engue to fandi bo n'habite on a Saint-Esprit. À contrôler parce que c'est omniscient, omnipotent, omniprésent. Merci à papa Ntia pour l'idée, il y a Corneille, merci à maman Nana pour la montée à madame au fond. Merci à Feza Mayani, Mboye Chupur, maman Dédé, il y a Feza Mayani, il y a Charlotte, merci à notre cordon, Oscar Abouka. Ça va nous retrouver à Talibiso et Michel Lelo. Bateau bazara sensible, bateau bazara na cœur bazara sensible, cœur de pierre, non, cœur de chair, pardon, cœur de chair. Vous allez toucher à travers cette émission. Nous mettre d'être, je crois que vous avez si vous avez vous souhaitez vous vous accompagner dans traitement de story aussi, nous accompagner et aussi avec malamu. Nous avons avec toi sunga beto et des belés pour obtenir au bout de lobby. Que Dieu nous aide. Bonne chance à vous. Artiste émission vous allez bien. Vous changer mi thème na beaucoup ma logique, beaucoup ma mi thème malam beaucoup na mi thème, vous sunga rabat. Na boga. Et Richie watana be nebi ko za mi thème malamu. Wata nebi ko za mi thème malamu. Maître Delta Yeo, ceux qui appellent nous, ça fait plaisir. Vous avez belé artiste pour ne pas autant comme mais ceux qui vous accompagner de opération, on a passé dans le colo, l'appendicite et puis dans le rein. Donc, tout ce qu'on a de quoi dans la paiement. Le grand Zambadinga à côté de 2024, je crois que tout est bien. Déjà, merci à Manouri d'abord bien. Après cette émission, allez. Merci à Moïse, et Dieu nous aide. Allez. Au revoir. Des bandes à London TV avec des Bruno original.